Gros Kofi Olomide, la vie de ma mère, c'est une dinguerie. Il s'est barré sans payer les maquilleuses. Il s'est barré sans payer les maquilleuses. Il s'est barré sans payer personne. Regardez, regardez-le ce trou du cul là. Regardez-le ce trou du cul là. Regardez-le ce trou du cul là. Regardez, hop, il est dans la voiture. Voilà, lui il se barre. Allez vous faire enculer, la vie de ma mère. Regardez-le ce trou du cul. Regardez-le, il est là, wesh. Un gros trou du cul. Mais la vie de ma mère me parlait même plus de votre artiste. Regardez-le, cette merde là. Voilà, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. On est obligé de bloquer sa voiture pour qu'il paye les prestataires. Regardez. Bon, pardon, je vous montre pas. Les maquilleuses là-bas. Ma mère, c'est une dinguerie. Et carrément, ça me fait rire parce que j'arrive pas à y croire. J'arrive pas à y croire. Et la vie de ma mère, c'est une dinguerie. T'as vu, c'est vraiment une dinguerie. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Faut payer? Vous payez pas? On vous affiche, c'est tout. Basta. Je vous affiche, je m'en bats les couilles, j'en ai rien à foutre. Vous payez pas les gens, vous allez payer les gens, c'est tout. C'est tout. Basta, j'en ai rien à foutre, Kofi Olomide de mon cul, j'en ai rien à foutre. Vous êtes des baisers. Eh voilà, c'est des baisers, on est obligé de bloquer sa voiture, wesh. Bloquer sa voiture. De ma mère. Mbote bandiem DGDT fait mafuta seka ezalinga wa bino la grande dame Nzambe apambola bino bande ko babolingo to lisusu kande to mesana opesa bino basango pe opesa bino conseil eza mape pasi kolala kolamuka bande ko makambo sike baka nalobi yango Kofi Olomide na ebite yango ki mabo makasi atato ezala ya kindoki ya koloko bakisi na yeto po mutu normal ko zala kola Kofi te Kofi c'est un multimillionnaire même amuni yango soni oya salaka il y a pas longtemps to nga personnellement na ko défendre awa na babuzoberi obi que des fois mo na soni do na elongi na sena mawa bandeko Kofi ba maquilleuse Cindy Lecker po bana France na éviter so boyebi a uti ko sa ba publicité belé OK ba pesi Cindy visa soki ya 5 ans donc on dit mukanda et ndenge zala donc alobi ebele ko bobi ka ye muta munoko siko tata o na ebite tata eza penda likambo nini ba maquilleuse ba yo ko maquiller Cindy Lecker bandeko Kofi Olomide aboko futa bango akimi kofuta tato nzambe na ngai akimi kofuta ba maquilleuse bandeko akimi kofuta ba maquilleuse bomona na bilili nde bana na baza koloba vraiment na ebite yango mbongo yango combien pour na make-up penze eleki 100 €. Make-up yango ya ndenge nini en tout cas Kofi ezaka pasi Kofi ezaka pasi pour na tata o Kofi eza penza pasi pour na tata o habite Kofi amuta ndenge nini penza akimi Kofi ezaka mawa mutu na vie balobaka yake les imbéciles qui ne changent pas mutu soki penza kalika moko bat balobaka po na yo to pe contre yo mikolo nyonso mais finalement oza mutu ndenge nini oza mutu ya ndenge nini Kofi abani makambo lelo te bino boyebi Kofi ba masolo ba beta ba masolo na ye na kata ba makambo ba forma boyebele mais tata mukolo Kofi Olomide babeba na bandeko na buya mayola na ebite so babongisa na ndimi te parce que toka su kombo ya buya mayola na banzembo te anga Nzambe mbali boso bandeko ngana mona buya mayola na ndoyo kaka mayola na banzembo buya mayola ozokamwa okamwa na botami na lola toyemba pe banzembo ava to bongo la mitema nzembo na zo mbeza ya lelo te na loboma droit de veto mayola yo tiki ngande na je crois ba ebi nzembo wana
bandeko Buya Mayola wana unaana na Afrique nzembo na yembi wana tane oya na poto awa bandeko Buya Mayola période moko ba période ba CD ba DVD ya ba pirate wana ezo régner mwa kala penza makasi une quinzaine d'années attends tam so ba 15 ans pe ozala moke à peu près ba 17 ans il au moins bongo parce que je me rappelle wana na voir na pas Malik Nebiso na longo pas Malik Nebiso ba 2007 bandeko Buya Mayola aya kosala ba émission à Tomboka. Qu'est-ce qui s'est passé? Aye babebani na Koffi Olomide baweli nini kaka nde bino boyebi bato babwakaka baza bato makambo voilà Buya Mayola ayaki poza na Belgique vie na ye pure vie na ye Koffi fallait Koffi abeta concert sikoyo basololi fallait Mayola adépanner Koffi par rapport à ba démarche na ba mara misusu Koffi akozongisa mbongo na éviter ce pe zaina yende mutazaki producteur so pe production zakite fait na éviter akozongisa mbongo basali ba démarche ndenge ezala kaka afuti ba hotel asali so na ba mara nini ekomi Koffi abeti pe concert ekomi bandeko Koffi azongisa mbongo bato Buya Koffi akomo kima Buya akimi na hotel bisika azalaki Mayola kino luka vie boye quadra zate luka accompagne que vie akimi nde na kanda na bandeko Buya Mayola kenda kosala émission siko alobaki but ya émission to objectif aselaki émission ezapo a récupérer ba mbongo na ye erona période wana ezaki système ba CD YouTube ezaki nanu te ezaki système ba CD ateka ba CD ba DVD voilà de temps tolo ba CD bo comprendre DVD pona bato basomba po a récupérer ba mbongo na ye ovie a escroquer Buya Tomboka aye ko bimisa na ba secret mususu ya Koffi ya ba makambo ebele otoyoka balobaka na kombo ya Koffi wana ya ba makambo bandi kala lisolonga na obete za lisolo penza ya kala plus de 15 ans passé abi vie na bozomona za mutu mabe vie tu dois te faire soigner bato balanda ba émission so ba yoki balandi émission na osala ba se rappeler abi vie ndenge za vie na ndenge za na vie na ba problème mutu anormal te mutu mombazaka na ba problème na bato surtout na masolo ala aya escroquer ngai Buya Mayola finga kuzu na Izebola azalaka cousin ou oncle ya Koffi Olomide bilo mwandenge wana baza ba parenté ba famille azalaka na Londres Buya Mayola alobi azaki accompagné na master na yeso pe mutu na yeso ndeko na Zebola ya no benge Zebola soki Zebola za munene alingi akoma na taille lokola Buya Mayola na mosala yango te poto c'est kaka grave akoma na taille lokola Buya Mayola yango bayeko escroquer nga mbongo donc Koffi ba makambo abandi yango lelo te nayebi te pourquoi tata ayokisaka biso soni boye tata mokolo Koffi vraiment pourquoi olingi kosingere na kati ya makambo ezanga ntina vraiment franchement yango bato mosusu bana kopesa Didiston raison bien que moi j'étais pas d'accord eti lelo naza pe kaka d'accord te parce que aza papa na ye balobi no papa muta buzoba mingi yango mona yo opote pe buzoba mais papa changer te Koffi muta kosa lokola yo te en tout cas pe yango ba makiesi penza mbongo yango combien bango tu bakutu bato moko tu fallait kutu yo kabela soki basengi 50 € to 100 € na meka po basali sindi yo kobimisa pe 200 opesi bango bolimbisi bandeko obimisi pe 200 opesi bango parce que oza star tala ba makiele yo madame chantre en même temps esali mo eloko moko boye le temps otala sindi ozolula ozosepela sikoyo yo ozwa kima na mbongo ya ba makiyese olingi kofuta te mais papa esopi yo makasi tellement tata moko sanfutisa kipaka na ye te isanfu Koffi vraiment nayebi te yango mundele akotikala mundele yango mundele akotikala mundele na babétise ya boye bomoni te bozwa ye te déjà nanu un star
un artiste o Elton John o nani tanga yo kosala bino ba maquillage soki ba yo kosala boso ta mosusu bosola kutu na yete déjà avant kutu aya kosimba déjà basi bafutaki mbongo soki mpe na ba staff soki na direction ya nini soki ya nini sikoyo Kofi mais tata oyo vraiment nga nayebi te pa tata buya mayola tomboka bandeko buya mayola bimisa ba secret alobi Kofi moko mosusu tozalaki na ye na hotel cousine na ye moko ayo kotala ye ba jeune fille ya mwana moke cousine yango ntanga ye yoka alobi botala vie vie osala baproblème na mutu azoyoba nanga buya oncle mpe sede ye na ye petu na oleke bandeko bolimisa ngai petu na oleka nanga mpe alingi alala cousine na ye oyo moto ndenge nini omwana oncle na ye vie moko mystique au fait aloba makambo mwa ebele abimisa basecret misusu aloba bamakambo mwa misusu ebele parce que azali proche na ye babanda mpenza kozala ensemble bandana mpe babebana boyokaka Kofi ayemba asubu ya mayola te na banzembo nayebi te soki barepara mais bino boyebi Kofi on l'accuse toujours un vieux rancunier musane yango abebana aka na bato liyondela boyoka liyondela Kofi abwaka su liyondela te babebana mais ya liyondela il paraîtrait faute ezalaka ya liyondela bon nali kokota mpenza kuna trop te mais toyebi vie Kofi musane ka yango récemment ya pas longtemps nautola na interview moko bien keza interview ya kala ya papa la biso nyoka longo Josar ba période ya bakala série ba nena ko filmer ba nini ya ba cassette boyoka ba image ya kala nde bazongisaka par rapport à ba ranking na yena Koffi Olomide obina na ndi image wana na nyoka longo mawa tata mukolo azo expliquer au fait Kofi bref c'est un problématique Kofi c'est un problématique moi personnellement je l'aime la personne de Koffi Olomide même ba bizalel nae des fois c'est plus déplorable et à Mambasoni déjà na ba âge na ngwa mutu moko a continuer aux la beauté faut changer neti ba bilora boy penda ba publier dignité ezate papa na ba didiston tala mwana il paraît tout Kofi signer récemment soki contrat soki na Jean-Paul Gaultier soki loro nini soki nini amona siko azala pe na TikTok ba vidéo to moni so tambola ba TikTok amona boy papa na bango ba o salir ba o terner image papa na bango pourquoi parce que afutaki danser c'était et ça Mambasoni oki sabana no soni yo moko soni aux artistes monene pourquoi comme ça bien te makasi donc il a venu au long mawazo expliquer au fait Kofi c'est un problématique par rapport c'est nos explications ya nyoka longo c'est un problématique donc au monde bato ba lukaka problème partout et loko eza na ngote likambo eza na ngote o to batonga ke to ba muluki makambo moko banda mokile banda mokile banda et puis ye moto ana oluka ba réconciliation ya oluka réconciliation après obebisa lisusu aofinga lisusu imagine na moto lokola pepe kale batata bata mikolo à l'époque wana bazali kutu bato motela ko mona na kata buzoba mais Kofi oza même kokota pepe kale na kata ba ranking na bango zanga tina pourquoi parce que pepe kale meka réconcilier bango for no reason lo ba anglais kofinga ye na sima donc selon explication nyoka longo so boyoki ka bomonaka ke no o amutu te pardon siko problème ezaki quand nde baloba yake les imbéciles qui ne changent pas comment mutu continuer kozala lokola Koffi Olomide star artiste monene boye koya koyokisa bato soni dignité ezate na famille na Liban en fait c'est compliqué donc nayebi kutu te même na posa koloba maman eza sauté papa wa papa bana wa mukolo quadra Kofi à quel âge 66 ans 66 ou 67 ans ilo mwa ndenge wana mukolo tata mukolo keso ba 68 ans ndenge aza wana kala te 70 siko mutu ndenge nini vraiment mbongo Kofi aza na ya ona tuna ine bandele za bakisi toza na ngaka ndenge na ye comment mutu osa maboko makasi boye yango niveau ya maboko makasi ba komba lo ba kokoto ya boye oba kino ba kikokoto ya boye et normal te papa tu dois changer bandeko Kofi akimi kofuta ba maquiller sindi le cœur na ye abimi bien bonzenga so bazali so na manifestation so eloko nini
ola pesa bana bato mbongo kofi akimi akimi yokota mutu bana obino ka bana poto bana bato mboyi bani koloba bani koloba ebele eza kitoko te eza soni eya dignité te eya propre te eza respect te eza ko honorer te nde eloko etindi biso to ya kosala émission to profite mpe kaka topesa conseil bato ya boye bazala ebele bato ya boye baza ebele ti au son de ma voix ofutaka niongo te mabe pase rattrapaka ya bato mosusu bamikomisa bato makasi akoza position ya nango boya moni kaka Koffi Olomide bakokende epai te mais non ta neti na minute oyo tosaba émission n'est-ce pas kombo eza terne image eza terne kombo eza sali oui oza na star oza na mbongo mais respect valeur hein mutu nyonso okoya alobi n'importe quoi na kombo na yo mutu nyonso okoya fingi c'est comme cracher sur ton visage eza propreté et ce sont des choses à éviter ti au son de ma voix yeba revoir na bato conseil nga na kopesa yo yo landaka biso mingi na vie soignaka relation normalement ye ndenge aza na kuta mutu moko akabeli bango mpe ta mosu mwa sa moko likolo wana talaka astar ezalaka te bastar ebele surtout américain basalaka yango ayekata soki na salon soki ya $50 abimisi 100 apesi na cadre fair play sikoyo yo non seulement bokofuta yo non seulement ofuti te mais okimi na mbongo ya bato qu'est-ce que je raconte baninga mosusu ezalaka kutu afuti abakisi likolo sikoyo yo ata kutu kobakisa peut-être bon eza yo ozodépendre na yo mais néanmoins kofuta mbongo ya bato eza en sens te eya kitoko te yango na banda koloba ndeko na ngai yeba kosoigne relation yo ozoyoka nga yeba kovaa na bato vie ya molai vie ya compliqué vie ya makambo ebele on ne sait jamais ta mosu omipesa omitie na position moko ya force ou encore onéglige mutu to osakani na mutu omeli mutu onyokoli mutu mpona position oyo oza nango oyo oza songolo bakokende epai te oyebi lobi te oyebi lobi te et surtout komela mutu oyo asaleli yo mosala ezala na baconséquence mutu akoso te donc en fait bref ce sont des choses à éviter vraiment nga personnellement nayeka na conseiller bandeko na biso bandeko na ngai bino bolandaka biso il faut yeba kosoigner relation yeba kovanda na bato tobeta lisolo ya Koffi awa étant un vieux rancunier un vieux problématique un vieux maboko makasi un vieux akabaka te un vieux azalaka na baproblème na bato nyonso ce qui n'honore pas kombo na et pourtant afierté à Congo et pourtant asalaka mosala oyo bato basepelaka nango et pourtant aza monument aza star aza grand babiloko ya boye ça n'honore pas c'est pas propre c'est un père de famille il a des enfants et puis bana ne pe bayebani ba pe na ba master bato lokola ba Didi Stone wana bato bamonaka bango batala kaka oyebi ke eza pasi eza mawa tala est ce que toyebaki ba acte oyo topozaka yangageaka même mabota na biso mama papa yo moto ozala ba reteni te partout okendaka kosalaka n'importe quoi ozobosana ke tia des enfants ota bakomona baloba tala papa ba Cédric tala mama ba Arlette foto tika ba makambo toyeba kobongisa ba relation toyeba kovanda na bato ya propreté eza malamu te ya kitoko te bapointa ko lidwa batongaka yo kutu omoni asumbala nganda omoni ayeba kovanda na bato to omoni akimaka na bambongo bato omoni afutaka niongo to omoni ezalaka mabe siko bato mosusu baza ondeyeba Koffi Olomide un vieux sans fautiste et sans fou boloba la bino mais eza kitoko te eza malamu te ya malamu te oyebi ya pasi nalobela na bino ntina réputation ekofungola yo baporte okokangela yo baporte réputation epambola bato ebele réputation ebebisela mpe bato ebele bavie oui peut-être il est Koffi Olomide bato mosusu bayoka mwana mosusu bamoni yango zoloba Koffi ana besoin mbongo nani ana besoin mbongo motu te mais akozalaka na besoin ya bato un jour ata ndenge aza na ana besoin toujours ya bato sikoyo soki kaka motu ayebi ovanda na bato te bomona te ke c'est compliqué oui bon bref c'est ça les amis boyeba kosoigner barelation boyeba kovandaka na bato tata oyo il fait la honte en fait il fait la honte boevitera babiloko misusu so oza moto ozalaka na bamakambo en tout cas bongisa bisiko obebisa ye kende kobongisa bisiko obebisa ye kende kobongisa po
Franchement, hein? Quelle honte comme ça. Moi, Bassoni, hein? C'est la honte, c'est le babakassa. Hein? Ça, c'est la honte. Les amis, tu as besoin de souka. Tu as besoin de souka. Ah, tu as besoin de monani mbalaya. Sima, abonnez-vous massivement sur MDGDTV Mafuta ya Sika. Biso a bato toli, nde toli. Conseil nde conseil. Vous s'abonner, vous partager, vous liker, vous commenter si vous avez des suggestions. On est là, Toyo Karanabiso. Que le Seigneur vous bénisse. Hein? De bonnes choses. Merci, à plus. Votre Koffi Olomide là, votre gros Koffi Olomide là, vie de ma mère, c'est une dinguerie. Il s'est barré sans payer les maquilleuses. Il s'est barré sans payer les maquilleuses. Il s'est barré sans payer personne. Regardez-le, hop, il est dans la voiture. Voilà, lui il se barre. Regardez-le, il est là, wesh. Mais la vie de ma mère me parlait même plus de votre artiste. Regardez-le, voilà, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. On est obligé de bloquer sa voiture pour qu'il paye les prestataires, regardez. Bon, pardon, je vous montre pas. Les maquilleuses là-bas. Ma mère, c'est une dinguerie. Et carrément, ça me fait rire parce que j'arrive pas à y croire. J'arrive pas à y croire. Et la vie de ma mère, c'est une dinguerie. T'as vu, c'est vraiment une dinguerie. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Faut payer? Vous payez pas? On vous affiche, c'est tout. Basta. Je vous affiche, je m'en bats les couilles, j'en ai rien à foutre. Vous payez pas les gens, vous allez payer les gens, c'est tout. C'est tout. Basta, j'en ai rien à foutre, Koffi Olomide de mon des baies, on est obligé de bloquer sa voiture, wesh, bloquer sa voiture. Votre Koffi Olomide là, votre gros Koffi Olomide là, vie de ma mère, c'est une dinguerie. Il s'est barré sans payer les maquilleuses. Il s'est barré sans payer les maquilleuses. Il s'est barré sans payer personne. Regardez-le, ce trou du cul là. Regardez-le, ce trou du cul là. Regardez-le, ce trou du cul là. Regardez, hop, il est dans la voiture. Voilà, lui il se barre. Allez vous faire enculer, la vie de ma mère. Regardez-le, ce trou du cul. Regardez-le, il est là, wesh. Un gros trou du cul. Mais la vie de ma mère me parlait même plus de votre artiste. Regardez-le, cette merde là. Voilà, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. On est obligé de bloquer sa voiture pour qu'il paye les prestataires, regardez. Bon, pardon, je vous montre pas. Les maquilleuses là-bas. Ma mère, c'est une dinguerie. Et carrément, ça me fait rire parce que j'arrive pas à y croire. J'arrive pas à y croire. Et la vie de ma mère, c'est une dinguerie. T'as vu, c'est vraiment une dinguerie. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Faut payer? Vous payez pas? On vous affiche, c'est tout. Basta, je vous affiche, je m'en bats les couilles, j'en ai rien à foutre. Vous payez pas les gens, vous allez payer les gens, c'est tout. C'est tout. Basta, j'en ai rien à foutre, Koffi Olomide de mon cul, j'en ai rien à foutre. Vous êtes des baisers. Et voilà, c'est des baisers, on est obligé de bloquer sa voiture, wesh, bloquer sa voiture. De ma mère. Mo vanzina bo santu, ozinga mi